Non moko na boka na souci ya bande ko na biso bata théâtre. To sala ka ba interview na bango, la plupart ba journalistes ba bimi po nini ba comédien ba koma na ba rankine. Comédien on a comédien ayo kala raté, allez tant kaka osala analyse, azimo 20 cas, allez a tigné ba musicien, a komi na bata théâtre. Natala ki omoni linga na biso ya ka pauvre. Ngata la ki on a page moko na moni les comédiens. Les comédiens congolais ou bien na moni ba komi ba tie mo extrait. A komi yo zo manquer si la boyena boye. Ngabi natala nano manquer si la ndeni Luna manquer pona kwa ki aza na France. A Kenya France. A manquer si la po ke France toni na mekana kota natal. Donc natali ba propos na ye na mona ko pena gravité. OK. Pourquoi? Parce que bateau yo bazo comparer Luna na Sila. Pourquoi? Yé pas ça qui bateau bazo comparer Yena Sila. Donc Luna za mona oyo aesika na théâtre. Ba comparer la msuna ba princesse. Princesse a cause a coup de PM ça bimali boso na ye. Ba lukile génération na ye bandi. Baka moanya. Baka moanya, ba génération na ba génération ya agité. Ma génération, il y a théâtre. Bako comparer na silaté. Yango na monaka faute ya ba journaliste. Très chers abonnés au canal télévision la PCB Nomboté, merci énorme de votre fidélité à cette chaîne. Merci les sous na bayenyo so babanda na biso bazana biso fi bazo continuer na biso. Merci énorme de votre fidélité, surtout de votre attention. Merci de vos suggestions, merci de vos critiques, merci surtout na ba conseil na bino zo permettre biso to améliorer musala tout le jour. Moi j'ai toujours dit que j'ai besoin de vos critiques, vos suggestions, surtout vos conseils pour me permettre de m'améliorer et d'être cette personne que vous voulez suivre à chaque fois. Merci encore les lots aux abonnés ensemble vous voyez actualité zaka moko matanga ba comédien de bakanga actualité toke wa piso totiki bango bango de bakanga actualité ba 2700 ba on ba sala actualité la biso mais avant toutefois avant na banda na la sabino invité na ngai na ko pesa mbote na le président de tous les Abakou président Joshua na pesi mbote na pesi mbote la maman Katika Nika na pesi mbote merci pour le conseil maman na ko pesa mbote na mon ami de tous les jours Johnny Tayeye kuna na Paris na pesi mbote na James Kemusa bayo bazala rawana pona ko chaper le boro na kati ya pate pour musala ngwisa la makitoko na pesi merci énorme na pesi merci na maman linga batanga kombo na été na France na pesi mbote parce que ma ambassade les a tellement somme que ceux qui batanga les a la kitoko communauté na ke lisusu ko pesa mbote na Y Abakouk na ko pesa mbote na ya mami longo de moi de tous les jours marché à momeno na pesi mbote na continuer ka te na moneti na suki na ke no ya m'inviter nanga na inde to kobeta moi lisolo ya actualité ni les ont fonctionné Vivien na ben na pesi mbote mbote na MK boni bien yango kanda bwende non kana telineti ka ya mnore kanda te na pesi mbote na batu nyonso bayebi ngai na pesi mbote na bakuku nyonso ya monde mobimba vraiment na pesi mbote na bafan na ngai nyonso tout de partout mutu moko na zone na biso na tourner na Vivien na tuni na tuni so kenda na wa mutu moko kaka bongo zanga kombo mutu ngo na nyango wala kaka tozaki ne tout à l'heure avant na la plateau moi mbeto moi mwasi moi mobali siko abinanda ninga tantina na fort makenda naza na ngai na chaka neni frère mais na ndeni frère mba mpe mati le musu peso bando mona nga mimi na kenda sute ya mona nga le musu so zela nga le musu na TV boye amona kena za te amona nga mais naza na ngai ko décider aussi ba frère mongo boni kasi mukilité mukili kande mukili tambolaka le moso oki osimbi frein ya main ya likolote osimbi no ya main ezalaka bien ekanga mbangu ya main ekanga mbangu na sepeli vraiment au monde na lisusu une fois boni matanga eleka ndeni matanga ezoleka bien toza sikoyo epai ya grande sœur na ye po tokenda epa major tozongi pa grande sœur na ye epa major tokende kaka soki programme ebimi awana nde tokie kuna mpona le reste ya bajour mpona enterrement balobi ke bino bolingo kopesa mbongo te ya cotisation moninga akufi bino bolingo kopesa moto azoba bolingi kopesa te wana banani po azoloba bolingi kopesa te banani est ce que joueli ya bato ezala ndenge moko Mireille est ce que ndeko na biso mpena ndenge alali bongo
toza na mbongo tokanga mutema to boya kopesa poni bato balobaka bozo boya kopesa et pour normalement bozalaka ebele bacomédien mais mbongo akoyesa mire ezokoka ça fait mal quand même, ça fait mal le fait que ezokoka te ezosala mpasi na motema. mambo ezaka pasi mama, mambo ezaka pasi. Okay. TV ezaka nango na bacomplication nango oyo oloba mama mosusu awa boye komi simba ye kanga ye kene na ye tokomi na kobanga koloba oloba mama mosusu eza nango normal mais bato batalaka biso baanalyse mama na ndenge na bango biso lokwa toka na bakonzi oyo bazaka na biso balingaka tozala na raison donc baoye biso mpena ke Viviane ndenge ozosala makambo boye ndenge ozoleka na bémission ndenge ozoloba ozotambola lukaka ozala na raison po biso toya. Okay. Na boyi na makambo mosusu awa ikoma mukamate vie nani oyo yaka o salaki nini batalika video a vie po lobaki mabe batiki yo ozomona mabe nde eza wana mais sikoyo mbongo yango omoni mama tanga nde omona nde matanga ezala wana ezaka na bato batelemaka po basala suivi balandela. Okay. Mbongo nyonso ebimaka wana omona ke melodi ebembe ye mamoko mosusu ezala bacomédien kaka te bacomédien bakopesa ya mosusu bakomi na niveau moko boye basuki mais esengaka mpe baintervention ya bato mosusu bokebobeti na cotisation te mais bino nde boza na bolukela na bato makambo bino bokangisaka so nasala émission nazonga na wana so nasala émission na MK bakokanga journaliste te bakoya bakokanga invité donc bino nde boza wana il faut botiaka sikoyo bosungaka biso soki comédien aza na problème abeli comédien akufi bozaka na organisation na bino ti boka na baprésident bavice président bino nde siko fo bosalaka mamu na bino ke totiaka bino bo bacomédien te so batia bino boloba nini bacomédien basangisi biso to bacomédien te bino nde fo bokanisaka bacomédien na place to moni ke mbongo ya ndeko na biso Mira esa poko rien que ça ezosimba te association ba combien ba journaliste ezali tokosa ndeni bon ezozanga combien bo bakisi bo pesi est-ce que fuka bat baleka ba journaliste bo pesa non mais Mireille MK donc ce mona il faut bino moko na boka na souci ya bandeko na biso bata théâtre to sala ba interview na bango la plupart ba journaliste ba bimi po nini ba comédien ba koma na ba rancune comédien on a comédien yo kala te allez tant kaka on sala analyse azimo 20k allez a tigné ba musicien a combien na ba théâtre. OK ozomona ba journaliste belé ba bimi lelo po na biso ba comédien siko to biso zo na problème oza ba taliboso yo lobaka ke bon ozo ko te ba comédien ba ko cause te bon bino kasi bon bino mo ba journaliste boza wapi bon ozo ko te po na nini botala pe na côté na bino pe ozomona mama tanga nde tomona ki de cotiser désormais afuba bando cotiser pe ça va rappeler bien. OK tomona ki mama tanga ndenge leka wana ezaka ba comédien te ba comédien ba ko tsala bango ponga na yebi nanga ba comédien na yebi ba artiste so ba lobi ke bazwi une décision ba pesa bokomona na ba 500 baza na ba 300 baza na ba 100 baza ozomona ke liste ko bima boye na oner nyonso tout baza wapi bato yango soki ba pesa ezokoka te. Si vous voulez comprendre le bosondoli maman il peut la prendre nini bino ba comédien to mona ta mouvement moroté bo télématé depuis que makala ba Dieu sont des ba lembi na ba batiki na bango pour ani parce que dans la tort il y a un boyaté to parce que bisi azui o ticha mtu nanga o ticha banane kala o imsana na grippe o ticha banane banda chic choc loyenge na niveau makambe komi neti nga so solo kana mobala epela lobi na sola kinaye. OK na sola kinaye na relation na ngai numéro na limbisa ngai on a bengesi na relation na benga kile numéro opela ya epela pona kutana kina relation na nga vie na nga pe kaka azape akoloba pe likamba ba oyoka ye na kutana kinaye na proposa kiye kaya mama epela abi na ngai benga na kasa ki epela kuna pesa za na téléphone epela za na téléphone te na benga ki na zui mobile na ye nani chéri non nazwi chéri nono na téléphone basolo laki et comme na niveau nini ça va to sala beto et a déjà pas côté nanga na oluka na sala côté nanga po na niveau ekomi kuna ya na compétence nanga te na ke côté le manani na ke no koluka nani po na ke côté la mamepela po na bimisa mamepela ya na compétence nanga te makala
Pardon? Vous en avez autant, il y a... Makala. Il y a un petit fois dans mon propre 5e nabiso à kota makala. À kota ka makala. Na tika la kotia likuna ngate po milliers wana na kokangote. Nga ba place à somo na kokate. Ba place on amona ke muta zo souffrir na kokokende te. Ozomona na linga ngoke place mo be na keta na mutu to seki na oki bien. Place à passe na kokate. Na ketele na pasi nga na ozonga na ndako na ozana leste na bandolala te em sukolia na nga izana na pasi na zakana problème estomac mambo belebele na kokine te petit frère na nga ti abima makala mais na sala ka au moins effort na sombela ka embetu na tinda bato ba mama bakenda kotala ye na bakenda kotika biloko ti na sala ka effort pour ani azali banda ozomona na okokate nga na tiki epela te est-ce que so na moni ke basali eloko moko beto kende kotala mama epela moi groupe mo boya bato to ke nota mama epela na ozape na kati banda te na kokoka obandaka te osala groupe milie wana nde na okokango te osangisi kaka komisa ya kosangisa nde mpenza na osangisa ya osangisa mpenza na osangisa mais milie wana na okoka te otitya limbisa ngai mais kote na ngai na bapriere na ngai ozanga te ozomona nzambe apeseka kimia mpo nayokaki sheri nono na émission mpo natalaki bosalaki na yeke epela sante boye na boye natalaki yango mais ngai nde na okokende kuna te mais kosambela na otya epela na bapriere ekoleka nango bien balobaki nini évolution ezali est-ce que akokobima bientôt suite eza te bon nde ngai nazwaki telefone na pase kaka mutu basoli na mutu faki basola mpe lelo bayeba ndeni bakoki kosala makambo wana eleka na kimia nyonso do ekoleka nango bien obima na ye eza te ke oyo asali faute biso nyonso tosalaka bafaute nakoleka mpe na émission moko boye na déborde na ngai siko leson nini yo tire na makambo nyonso ya epela tiaki makala leson yoko leson oyo ngai Viviane a tiré na kosala sentiment journaliste te pona minute oyo Chicha vandi kuna journaliste oyo basalaki na émission aza na ye azolia ni bafufu na minene aolala mwasi na ye aza lese aomela mpe so akuta mpe na bière ameli na ye oui mais moninga kuna faki bakangi na journaliste bakangi na comédien na invité ozomona me bakangi epela mpo nini mpo na question journaliste apozaki mpo eloko bino bajournaliste bosalaka biso nga na kamwaka kala nayebaka journaliste okosala émission normale carrière ya Viviane a expliqué na banda théâtre na komi na baniveau yo naokanda nasala boye bato balingaka Viviane baotala ye mais comme le contraire moyo osala émission normale eza te il faut tiaka polémique omoni émission talamité émission talamité émission talamité la maison tala boy 5K 4K y talamité donc faut mettre 20 10 mata tina 30 50 on n'a pas comprendre que émission talami émission y a tal sakate y penana azaba tal sakate émission te y batala ka te pesa makambu te apesa voilà terme na bino wana y ma pesa makambu te pour nini pour afinga à critiquer à dénigrer ndeko na ye pour faire batona ba otala ba balingaka Viviane te batali nde ba finga Viviane allez au monique émission talami nzoka ba sorcier na ba sorcière nde batali nde ba fingi ndeko bino bomona ngo batali nzoka ba ndoki nde batie ba vie ebele pour aller basi bon siko mutu azo sepela na mafinga ba finga mutu ya sepeli tout pesa ka exemple moko ya bandeko na biso basolanga na internet bato na bango basonelaka bango totie sila totie belvi bato basonelaka bango okotala pena kote bafingaka mingi nde etalamaka kota mafinga nde pena omona pena ki akoti baka na ba L na ba O na ba W XYZ na ba XYZ akotisi mpona mafinga ozomona ke bosungaka biso te lelo otitiye wana na prison nga nakoki kosala sentiment journaliste te nakoleka na jamais na TV mpona finga ndeko na ngai mpo yo talema soki otuni nga makambo normal nakoexplike o normal soki etalami te je m'en fiche je m'en fous je m'awei oui kasi biso mpe tolinga opesa makambo parce que biso mpe totie mpe mwa kaniaka fo mpe pesa te mama to récupérer yebisa ngai kaniaka oyo epela zwaki kuna kaniaka wana na minute oyo epela aza na prison kaniaka wana ekobimisa ye bopesaka biso bakasho nayebi kake nde nazofinga boye soki bakangi ngai kaniaka na ngai ekobimisa ngai $10 $20 totya na $50 nde ebimisa ye epela na makala po apesaki makambo na video na yo
Ye journaliste wana na yebi ye o asalaki na epela émission. Wana aza frère na biso. Aza frère na ngape. C'est mon frère. Siko na minute bakangi epela zapi. Eloko nini o ya sali po epela zapi à l'aise alobake na salaki émission pa na ye na za l'aise. Azo assister. Soki ako assister na tout epela bimande libanda ndenga na betele maboko. Soki ba assister epela te epela za libanda te ngana osepela na ete. Même à tel moment on a un bien beau tété. Oh, je te jure, oui, moi ce que tu sais, n'est pas cette émission na yo boy. MK bakanginga, il faut assister à Luka ba relation na yo. Luka pena ba relation na yo basa musala vivre na zata soulager ah, na cette émission na MK lelo na bimi na libanda. Ozo comprendre? Yo pesi makambu kuna, opesi penga makambu na yo peke na za à l'aise. Ya ko sunya muninga na makala. Na makala kuna ezaka nango malamu kutu mutako ta makala na makala bakola na dossier ko bima nango akofuta le musu ba manda salaki ba bimi nango meneke na bakasho na biso awa ozo komona ngo nenga komi kuna asala ba relation na ebo tuta mama pela za libanda pone ba luka biso toya bino ne ba journaliste fuboya posala tu mama pela bima ngala zoka passe nzoko souci ozi mutato fana kana to sali mwandunda na biso to lie to seki na biso ya pela na mona ye nde kuna na makala eza stress. Batu musuba kwa stress tene ngayo vivre na kwa stress te. Ngape na soka ona za stressé na ko kangama. Na kwa stress te. Siko yepe kuna siko na makala, imaginez vraiment. Mais tout le monde pour ça les réunions est belé par rapport à Liwa Mirae ça ba réunion musu c'est ça na kati wana bolobeli ba point lokola ba artiste pe baza malade entre autres Papa Godé Joli et puis 7e bagarre mais tout le monde place moroté bo sali eloko moko bo kanisi eloko moko bo proposer eloko moko pona epela yango ndezo sala moi net ozo net la minute oyo corps ya ndeko na biso Mirae ça il faut ya na Kinshasa obligatoirement ezo senga mbongo yebisa ngai po babi kuna soka ba jour eleki soki 2 semaines eleki bako kunda ye ndenge bakunda bato basala ba accident kuna bato bazanga famille imaginez na minute o priorité za eza nanu matanga eya boye to kuninde kona biso bato maladi o baza ba okufa bato leli to sungi bango babima te na ba hôpital wana baza bien après ni bateni mutana prison kuna bakoyele pe fofa olia na ye OK ozomona malgré ça stress mais ozana no kimia o problème de zango na munene awa yango donc so bito sangisi makambo na nyoso tozomona ke mbongo le msu corps ya boye ezozala te OK dans na sens wana so bato bakoki ko comprendre biso batika ko sala ba analyse zanga mutuna makolo baza ba raisonner lokola bato nde ozabala mingi parce que bato mususu selon ba dire na bango oyoka bazo chrétien bato mususu poni nani assisté kité poni ni Viviane akendaki kotala ete poni Viviane apesi part na ete bato mususu ba sala analyse bongo yango na linga wana eza bato oyo bazolinga balia kwanga na moto ya bato balesa bana na baona mito ya bato donc yesu ko asali polémique te ba otala ete bato lolenge wana nde bato fu bakangaka donc soki asali polémique te bakotanga ete etake lelo vraiment atie Viviane na miniature asangisi na oyo abandi koloba basala analyse po atalama akota mbongo na chaîne na ye wana eza bato bongo bali kolia na mito bato po bato bongo vraiment bato bazwaka te Yolanda baonga na kamwaka neti nga pena na linga ke mission monoko yambinga boye oyambi ngai to sololi calme boye mission normalement bato siko atie kaka faute miniature abandi koloba loba ko finga bato nga na mona bango balia na mito ya bato wana pena tuka na mona balimbisa nga na mona basala na bango musala malamu te OK luka invité yamba invité normal ba homme politique baza ba musicien baza ba chaire baza bato ebele baza ya oyamba lamba tabi elubu sala ta elubu na yo ate ko tala ma 5 tala eza na bato ba kolia mbongo pena aolia mbongo na ye asepela kumisi nzamba bi na olia na mbongo na mutoki na nga ya masumu te ofingo mbongo ekotolie okipo tela ngo dim bato ba banga te bima ne yamba makate basali na nzamba umna nzambe ba pasteur ba kolia ekosala bango eloko te Kwani ata yo mope mdo pesa kidimi wana ekosala eloko te pe ozwi mbongo ya mafinga mutata sala émission normal etala ma mingi te mais esalami nango normal omona ki ata na fin du mois jota moi $2 $3 akolia ngo na sengo pesa sueur na ye donc oza pena yem na mutala pena nda pambwami ofingi batolie mbongo masumo ozolia batika biso na ba polémique wana biso bata théâtre tona biso na besoin kimia batika biso na ba polémique wana
tona makambe belé la ba comédien batika biso kimia batala pe ka musuna botana pe kano bokena otana football balbani bal to bol bokena otana football voilà boye bana football kuna po anezo marché te bino ka bata théâtre football peso marché te bata théâtre asai bino ni botika bata théâtre so bomoni ke na football mo ete bokende fali pour pazana na faire bango butu bazo sala pe makambo mikolo ya kitoko boke kuna bokozo ba vie so ko bikele na koma na ngai warrior tala ba warrior bazana mboka de partout au mona bango ba soutenir yo olobi na komi na ngai Gaulois tala ba Gaulois bazana mboka ba soutenir yo botika biso na paix ba analyse bokangami na mutu moko analyse et si bozo lukaka ba nzambe na ngai nazo sepela na bato ba journaliste ngaka mingi koti asala nango analyse exactement wana pena tuka na okumisa bino talabo umela azui pena artiste alors alobela pena alobela film omoni ona okuno monde nga esukeli bino muto osala promotion ndeko na ibongo ne c'est bon merci ke yako kota polémique ya bato baboma na bafinga na wana nde mabe ozomona babiloko osala yango wana omoni ke si la koti film ane beti sala analyse ya film sala analyse ya ba comédien o ba jouer comédie na comédie ba jouer bien en tout cas yo sambo yo moni Belvia koti film sala analyse ya film omona ki ata mutu mususu atala ki film te tant atalika analyse wana et pese maman ko poser ko kota na chaîne a vérifier ta épisode de Bandeliti ti suka. Merci Viviane, on a petit conseil malam peu qui toro mingi mais toutefois qui avant to kende na partie monsieur Soukara ya matanga ya miraisa naki mukio megarobete de solo il y a quelque chose qui se passe sur internet actuellement moi na oyo to leki o babengi kombo Luna azo finga makasi sur internet est-ce que toi qui t'en retard la émission na et puis nengo zo mona réaction pas bazo banaye par rapport ya ba dire na émission à Jazz Kavulu par rapport ya Mams yo ko lo bani Natala ki omoni lingala na biso ya ka pauvre ngata la ki on a page moko na moni soki les comédiens congolais ou bien tunisiens na moni ba komi ba tie mo extrait a komi yo zo manquer si la boyena boye ngabi natala nano manquer si la ndeni Luna manquer pona ba ki azaso na France akene France a manquer si la po ke France toni na mekana kota natal tant natali ba propos na ye na mona ko pena gravité. OK. Pourquoi? Parce que bato yo bazo comparer Luna na Sila. Pourquoi? Yé pas zong ça qui bato bazo comparer yé na Sila. Donc Luna za mona oyo aesika na théâtre. Ba comparer la msuna ba princesse. Princesse a cause a coup de PM ça bimali boso na ye. Ba lukile génération na ye bandi. Baka moanya. Baka moanya, ba génération na ba génération ya agité. Ma génération il y a théâtre bako comparer na Sila te yango na mona ka faute ya ba journaliste Viviane Ndinga Zabo lukele muta génération na ye okota la Viviane Ndinga Zabo ya a génération mona ba domaze sala analyse wana domaze na poto yo na Kishasa poani est-ce que comment ngo répondre parler na koki ko ozo poser ngana pesa question répondre kamba pona nini Viviane na Kishasa domaze na poto ozo na amuta génération na ngai ozo comprendre wana sala ngo émission autour wana est-ce que comprendre sala va recruter ba nyoso au sala la théâtre ba auto sala bango ba sisenzela bango mona ba sembele na poto Irene na poto meta pinga na poto na tanga bata génération na ngai ya théâtre do maza na poto mais actuellement azana Kishasa aye mo ba séjour awa na mona émission na epe Viviane azana Kishasa pona ni wana bo sala ngo analyse Viviane na Kishasa pona ni na kolo ba vérité na kolo ba nde ba demo ba tungisa ngai ba demo ba tungisa ngai tina oui ba demo ba famille ba tungisa makasi sikolo babu ba demo famille na théâtre ba o ba bebiselanga makamba na théâtre ba demo bazala ebele ba bebiselo pe makambo na théâtre o ba bebiselanga makambo nazo mbai na nga bala ngai to ke poto ya ba sali to ba bebisi makambo ti na bala na to de simba te to ba ka ba bali ngai te abala ngai te bon actuellement wana comme na sujet musuto ya to tika na kati ya kala to ke na ala poto koti na biso to zong to clôturer na Luna po mais ate
Non, par rapport à Luna. Bon tchaye, bon différencier. Aussi si phrase. Bon différencier Luna. Na ta génération na ye. Bon tika sila. Sila za ta génération na ye. Même ngayo moi ma bête. Na moi lo ma bête. Même il à répondre normal. Pourquoi beaucoup sanctionner kana sila? Et ça a manqué respect le fait de dire que si là beaucoup comparer ngana mamste et puis mamsta mukola maman na ngai. On est injure. On est injure. Ba si bango sila linga ko lo basa mona muke. Et c'est injure te. Neti nga vivani bona linga na linga ku tumuta benga nga mona muke te. Ngai tala boyaka na ba âge ba comparaison ba âge pa na ngai na zaka mukolo makasi. Alobi na ye, maman na ye aza mwana soki ya 79 na talaki. Ana 44. Siko, alobi âge ya maman na ye. Maman na nga aza mwana 79. Mabeza, to mona ba jeune fille ba bota et ba maman ba bota bana bango avant. Akula na mwana na ye. Siko na obenge maman mba po akolisi mwana. Na la camarade nga nene isa na jeune fille na ye so tali ba mbale ba master. Siko akomi koko po akolisi mwana. Ya na batu ba bota 20. Babiso tozi chance robota na retard tala vivre na âge azana ngo mwana azana 2 ans et demi. Mwana 2 ans et demi. Au 2 ans et demi ko sa 300 caractères. Yimtando pembeni no tanto so. Siko yebisa ngai bobenga na mwana muke. Kaza mwana 2 ans et demi. Na boti na retard na za mukolo makasi. Na ngaki na koma na ménopause ba na précipité ménopause ko yana zonga. Maman ya Luna aboti Luna. Les musuna ajo banene isa bote bana bango. Ozo mona ke akola na mwana ba senteye azuze mbala moka boti mwana koli. Soka pesi mwa aja maman na 79. Il faut tout ça ngo ba analyse ki to tshai na ranki nande kona esila. Ke ya koza na ranki na sila te comme ata yo moko. Siko bato ba osa analyse wana baso luka kaka sila kanga mwana na mitif. Tout le monde dit. Baso luka sila kanga mwana mitif ke mwana na manke ngai. Soko tali même mission wana eza clair et net. Alors binga koza na ranki na sila te. Ozomona sila za MC ya maman na soko yebisanga soki maman na za 79 sila za 78 akole kile msuna inane. Azaka bukolo. Akobota maman Luna te. Soka lobaki ne sila za koko na ngai ndenga na ngana tema pe na beti igoko na mutu. Solo baki ke sila bota maman na ngai nde vanga zo na ba gifle. Même ataza na France kuna na ngana tatouer bambata ngana za na tatouer bambata tikuna. Ekomi tikuna. Oui. Soka lobiki sila za yaya maman na ngai mabeza tozaka boye kanga na koza na msumu kona inane. Yoko za mkona msu inane. Umwe yo mona mo liboso na nga umenga na mona mo liboso. Est-ce que ça le quoi grave ça wana? Et là ezaka mabe yo benga maman na ngai neti yo za boye ko benga maman no te. So bi na ngai yo za maman na ngai nde na ko boya kuna oboto na scène pena na obota yo. Mais na vie normale boye na oboto te simba te. Ozo comprendre eza normal batika Luna na ser na esi la bisalu kimia. Bango tu balunga kaka si baluka sila na ba problème. Nga mona ba analyse na basala ka bongo baluka na sila na ba problème. Solo wana. Ben oui. Moi ça ce baluka na sila na ba problème. Tant on ba ku kwale ba yeli mona wana ba yini musu ba ku parmi ba ku ba sepela na Luna. Allez ba ko yina Luna pour rien. Mais ko ba analyse tenga matenga ma. A joué te pour nini? A joué te pour nini? Luna zaka na respect. Moi na ngana kutana na ye, so musto kutana na tournage, aya retard na yebisi ba biso ba mikolo betoza wana. Moi na aza ko s'excuser. Ye bolimbisa na lobaki, mama na ngana lobaki. Moi na nokani na buzoba te. Non. Mais quand on a biso ba génération, il y a bino na génération ba mam, c'est ba génération moko, oza après bango to ndengeni. Voilà faut na réfléchir. Et voilà faut na kanisa. Ko réfléchir on fait ba jour. To kana plateau. Bon, neti penanga na ebi po biso to zaka okuta mam na théâtre to boya propre ba théâtre. Na ebité. Na bandi théâtre na 4e des humanités. Ngada da ebisinga kendo soit diplôme bongo ya. Tant on a longo na théâtre, tant on a eu diplôme, na yo zonga la théâtre na âge à 19 ans. Imaginez na ebité si la zala ki toté. Voilà vraiment tout ça nga vraiment pour na kanisa mingi pour na ko ba bien, na ko ba pe mabe. Ok, c'est bon alors. Na zongi siko par rapport à matanga ya Miraïsa. Nous nous ezobima ba bino ba comédien nyonso bozaki au courant il y a relation ya mobile ya Miraïsa na nene mon vote.
Kasi baza ba concert. On a bon ma relation, on a compris que sauter. Balobi que la plupart à comédiens, vous avez au courant, il y a Mosinzo ya Nene abetaki Mirae ça mais bobanda iko bomba ya. Maman bat bana ki sasa. Na bat bana na Angola. Bako yiba nesi vive nani na ki sasa. Ako no koyeba makambo ya Mirae ça na Nene kuna hata yo mo senge na pumbwaka. Senge na pumbwaka. Ngade ande na zaboye MK place non bata théâtre baza ou ba association ou ba groupe WhatsApp ou nazaka ngati bo groupe matanga bozate nazate na groupe matanga zate na groupe matanga nazate boya bato ba bela mbongo ba osangisa yo pozate nazali wana lola achaki nazali o asalaki ya joli kasimba na 7e bagarre boya papa gode papa gode na ebite papa gode ba kotinga te ya matanga mira isa pe kotinga ya matanga nazate na ebike cotisation na ngai nayebi muto nga na okendo pesa cotisation soka ko publier na groupe wana ke Viviane pas pesa ki so pas publier na ete ye kaka ndi muto yeba ozo mona mena kati ba groupe wana na zate ozo kota te pona nini na kokota te voice na nge bima bateka ngo to bazwa capture ya maria be écrit na nga ba ke bateka ngo ya ndo obanga fuko banga yango nde na obanga vraiment wana pena na ko voice nini ya ma voice nini ya mabe koloba na kati wana na bata siko babilo musu ezalaka omona sujet moko eza wana eza terre à terre okokota peut éclaircir pour babiso tolobaka nga pena soko olobi na nga na oloba no mais siko tango yo oloba wana ekobima ti tala balandisaka pena omona mena 16 voice nde lisolo ebandaki ebandaki toi tina suka mena esali nani intervenant kasi te babiso nyonso tozala kati baona pena voice ali ebandaki nde nini o batie ebandeli ba voice balandisi tina suka mena esali bajournaliste batia bino ndinditi na niveau bakoni mama nakota na nga te mbadi naolela ndeko na nga kaka na ndenge na nga nde nayebana na ye nde tozala na ye nayoki na nga pasi le reste wana ye ake na ye aoyeba na ye te iviel atiaki combien viel asalaki ni ayebi ne te mais mo voto bosolaka mi yoko obenga ta ye te mpona conseil mo voto bosolaka te nini mpe na opesi conseil nini naa na nimero ya movoto te ye aza na nimero na nga te na opesi conseil nini est ce que nano makambo oyo baoloba mpona movoto eza vrai o movoto est ce que eza vrai mpona minute oyo motu akoyebisa biso vérité Miraesa movoto aza vivant mobali mpe ya Miraesa mobali aza vivant Miraesa nani movoto aza vivante bon Miraesa Miraesa aza te moto oyo akufi soi-disant movoto alingaki mobali na ye aza te choc o azwaki choc akufi mpona choc aza te boye nefema soko azalaki yangaisa biso nde na mbete hôpital boye naobela kosi ya maladi na nga movoto lape alobaka makambo na yango na preuve ya movoto nayebi na nga te o soki movoto moto asalaki ya Miraesa akufa azwa maladi nayebi na ngai te MK ngai pena selon analyse nasali na cerveau oyo Miraesa mpenza ebela esprit oyo azalaki nango aya kokufa mpo bazwi mobali na ye je ne pense pas, je ne crois pas. Ok. Et bela esprit. Au Miraesa pena mwana maman Antoinette. Azali pena otie olobi na lobi. Aya okufa pona mobali. Pena mboka o mibali ba ebele pe ya bien mbongo. Je ne pense pas. Ok. Po bango moka ka o leka monaka bango bamoka banda maladi. Miraesa ndima perdre vie na ye. Soit disant mo voto alingi mobali na ye. Est-ce que tango wana nanu balobi ke mo voto akokuta mo voto na ye asala des autres na mona te mission moko te Miraesa azo accuser mo voto na tala ngo te po soki si vraiment ezaki bongo Miraesa alobaka tonga to yoka ngo guerre Angola to wana ba artiste o ba kuna na Luanda na Angola engake yebana bobimisa onka po muta kufi moya samba na moya nena samba na bembe ezate moya bembe te le melo bezate bango moka ba changer ba version na Angola na bango wana ozomona oke eza vraiment clair te c'est pas bien maman c'est pas bien ngana yokaki mutu moka Angola ka bango na ba comédien ke azaki na sucre azaki na tension yango wana ebomi
o nga na yebi yango wana ndeko na nga mira esabelaki akoti na sa mabele o ababomaki o basalaki boye na yebi te bo bana preuve wana ki akufi mpona boye baya nango batia na internet bapesa famille na eza na Kinshasa bamema na justice bakanga nene singa na kingo badiembisa yakufa bango basepela eza ba désordre batika nene alela ndeko na ye yo toya te bango kande ba oyeba yango no mona ngai masanga ya bato ya théâtre nalingana ngate po bato ya théâtre ba compliqué biso ba comédie to aka nzambe soka tira pena mitema o libande ezotala boye mais nakanisi ntango moto olingaka vire place wana bafare déjà ebeta lokola ya mituka ba mine d'étoile bafare ke kote kuna kokoma te moto mwa aza motema mabe place wana abe oui hein mais siko nini kaka na milieu na bino nde kinini oyo babenga yango nini kimosinzo nde renyaka na milieu ya bacomédien toujours kimosinzo okoyoka o nani azwaki ya nani o nani azwaki ya nani bopresentanaka bamibali yango kasi mpo ani so boyebike na suka bokosuka na mosinzo te mibali nde bazala mabe mibali nde bazala mabe omoni babora faible seki mwasi exemple Viviane ndenge aza wana na charge ne ya mwana na ye Viviane ana charge ya mama na ye Viviane afutela ndako mobali mo abimika awa boye kana émission na caméra oyo abimika awa boye nasepelaka no Viviane oza mwasi kito abaninga na ozoma sang oyo ya crédit ebouge na mwana na bala na nga te nakolinga na ngai natali ke na nga na engagement te sikoyo moni ye wana nde muta ye nda oyebake nde naza boye excusez nga na lala nene na lala MK na yesu kolala Viviane boso yesko yoki otika te sikoyo yebisa ngai asa moni nzela mabota amoni nzela mabota ale aye po ale akieka bongo kaka amoda nzela mabota sikoyo boyebisa nga ke azala kutu ya nene azala kutu ya MK déjà moni nzela mabota te to continuer tika boye sikoyo mona ntango to continuer wana moto ayebi ya kuna akoya mobali ya nani oyo estce mosinzo eza wana elongo ezala mabe oyebi ke mobali wana aza ya ntel nde okeoki kolinga ye nde mabe amweke ezalake basi baboyana mobali wana azalaka ya MK baboyana na bango kala akolinga Viviane eza nango problème te wana ezala nango problème te mais kasi azovivre na yo avivre na nga nde mabe wana na olinga na nga te napesi oka exemple ya moke bato bamayele bakocomprendre mibali ce sont des malins bango bato bayaka na badivision ayebi kazala ne ya ntel vonaka na intel wana loko Viviane ayebi na ye te ale ayeka kosanga je na Viviane aleka mona nzela aye na bainfluence basana ba $200 siko ata yo moko nafuta ndako te ata yo moko amoni mpe nzela mabota ok Viviane je crois que nazili lelo temps ebele je crois qu'on va se par là na ngai opesa Luna miezi conseil moko yo lokwa ya na yo banda théâtre avant et par rapport à nyonso ezoleka pour l'instant c'est vrai que les gens peuvent ou ne pas comprendre bon nga peut-être la telle émission na mona ki penza te lo koni ya mabe alobaki voilà pourquoi j'ai pas fait d'émission conseil nini Viviane ko pesa na Luna miezi na bato nyonso bazo tombokela ye na ndenge yo zwaki compréhension makambo wana nga pela ne nazaka boye nana conseil opesa Luna te na opesa conseil na bato basali analyse wana baza na sens ya incompréhension Luna son habit n'a pas ses conseils. C'est que il faut natala nanu avant. Abeba nani, amanka nani, asala mabeni ni ndé na yo ses conseils. Luna miezi, elle est bien éduquée. Bon, on a bien votre français. Éduquée. Elle est bien éduquée. Et babi que ba tinda eh. Bazo tinda été à répondre aux journalistes, bato compréhension de bazu ba commission au salon analyse que Luna sal mabe. Luna manqué si la te pour akotika la ko manqué si la tam ko morte. Basi ko bebe ça mona bato CV na ye, a linga ko sa vie carrière na ye dans le calme. Batika e kimia. Donc on a fait ça conseil na banaliste bazanga ezanga mutuna makolo. Omoni banaliste bazanga mutuna makolo. Bako kata pe lo monga na to salia bakati basela ngo analyse. Ba balia ka mbongo ya mabe. Amoni que YouTube a foutu mais allez mbongo a salité.
ya mabe ya makila bato donc batika luna na ser na esi la kimia ngana osengaka na luna garder silence si la zwi nango mabe te po si la paix à comprendre ka ndenge nga na comprendre azo nango mabe te eza bato balinga batia na conflit baoluka ne miezi te baoluka ne sila na problème pour les bakuku bako attaquer miezi directement bazwi matière ozo comprendre po bango balinga bato nyonso ya théâtre ba ina sila même des choses comprendre ngo balinga bato nyonso ya théâtre ba ina sila donc basala analyse wana par rapport ya miezi na sila tango bakuku bakoya ba cameraman ba journaliste ya sila bakoya bakosa ba analyse ba inisi sila na ye tango pe bakoloba nini Vivi to komina suka émission na biso moi liloba suka et puis mo bambote na bato liloba suka eza nango te po toza nanu na okufa te nazali MK émission oyo nazonga susu po nakomonde na punition okaka tokotourne lobi leo na 12h aka lelo okoya totourne liloba suka eza te liloba suka eza te napesika merci na bafani na nga nyonso tout de partout nalela bino fort na bayanga bakuku na nga baadopta ngai baka na bango kuna baka na bango na mamsi na bango me baadopta mpe ngai batala wana basa koto batie fufu batali ngai babwakeli nga kaka mwa moke zwa kaka bakoboka mpe ata moku wana olia kaka nalinga bango kaka bongo mpo bato ya bien basololaka bien merci na bandeko nyonso bolingo ezala kaka bolingo ezala kaka donc toa bato ya masumu donc masumu elata biso ndoto bobimba boye donc bolingo loko ezipaka ebela masumu tozalaka na bolingo amour du prochain. Bye. Merci. Merci beaucoup Viviane na répondre à l'invitation à biso. Merci na sima caméra na zaki bonga na bien ka moui. Tokeka bongo. Merci na ko accompagner biso pendant tout ce moment. Il y a partage na biso qui toko tout partager vraiment. Tolobi makambo ka ndenge to kanisi ndenge to pensaka. Ce qui est blessé, excusez biso parce que les alliés analyse na biso, les alliés opinion na biso, on doit émettre nos opinions. Ndenge to sala rango, ndenge yo posa la rango, ndenge yo pesa opinion na yo, to siliki la rango te. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne, sur un autre numéro avec un autre invité. Bye bye.